Mbote balandi ya bosolo na politique sur terrain. Mbote na bino nyonso bazali kolanda biso partout dans le monde. Mbote particulièrement na papa na biso sango mokonzi azali kolanda biso depuis Johannesburg. Boyel mbola na bino nyonso tozali awa en plein centre-ville toyeko solo la na baimboka na likambo etali bongo CAN Égypte 2019. Oh, Léopard bon Léopard adaki bongo qualifié pe kobeta mokolo ya samedi na Uganda kasi CAN Égypte 2019 ezo bana bon mokolo ya vendredi. Chance nini peuple congolais baza ko pesa na équipe na bango ya Léopard. Ndenge nini balingi ete Léopard asala. Abeta ndenge nini est-ce que peuple congolais aza bongo prêt ya ko remporter coupe oyo ya CAN Égypte 2019 yango to ko solo la na population to yeba papa mbote na mbote maman olingaka football. Ouais, on a amoureux déjà à football. Yango nde vraiment o nga na tikala kolanda yango na chance nini ozo pesa na ba Léopard parce que bango pe ba kei CAN Égypte 2019 ezo bana mokolo ya vendredi. Chance nini ozo pesa na ba Léopard? Bon, pour ngai na oloba les équipes en mboka na ngai. Donc nazana au Congolais 100% donc il y a chance auto pesi bango. To kangela ba mutema te. To pesi bango donc chance ebele 100% donc ba mema réussite totale na nyonso. Ndenge nini otrouvaki sélection ya coach Ibenge? Sélection na ye ya ba joueur ba kobeta bango CAN. Bon, sélection eza bien, moi bien mouké. Moi bien mouké par rapport ya otala lolenge équipe ezali. Moni na moment oyo kotala expérience à joueur na kotala performance à joueur est différent. Si tu as total expérience à joueur, tu es capable de rejoindre même Bamutubi les Santos Kobe Tsabango pour une expérience. Mais performance à joueur est tant de jeux à joueur dans le terrain. Au moment, total les bela ba joueur tous en bango, bana ba grand club. Oui, mais total tant de jeux est amouké. Il faut mieux vaut azo ba joueur au bana tant de jeux et belé. Nde au fur et à mesure tant à beta rendre à sa expérience. Mutu so ki obeta te moi comme expérience c'est belé zalade. Joueur ni o zaki na posa ke obeta CAN o azate na sélection Ibeng. Bon, pour ngai ena nous na oloba limbula imbula ba ocho kataye omoni aji joueur mo boy il fallait balandela tisuka. Même voir Constant Maria ki lobela il fait batika balandela baba joueur oyo to na poste équipe nationale et comme équipe morobo fort to na ba joueur rebelle lelo ba koma ba binationaux. Pourquoi to perda bango par rapport ya ba manque morobo berrer moto sala au lieu to welela to zela totali ba na ba kotala ba benteke omona belge congolais kotala ba Lukaku ba belge congolais kotala ba se belé hein ba Blaise Matuidi. Ba joueur au biso to na bango posa même otala awa ba mazembe utso ba kupa mazemba na ba joueur ba betse belé ba vita bango so batala mingi kaka ba professionnel et pourtant pe otala ba joueur ba ali awa otala teke mwana na beti na ba bala ba terrain ba belé ba ninité ko betande ko sa expérience à joueur soit betana na droba te est-ce qu'on soit complexe à droba mieux il faut betana bango ndenge au mona ke complexe soit les ala lisusu te. Non pona yo lingaki coach Florent Ibenge soit plus ba locaux. Bon, plus ba locaux te mais qu'on soit mingi ba joueur ba attend de belé. Ba na performance à bien et non expérience. Autant la ba Chassel Mbemba. Combien de matchs a beti na Porto? Porto est un grand club mais ba match bela betide. Au mona, mettant des jeux en moukié. Banani Bolingi balenini bolingi obeta kuna balenini même défenseur alégé na babi yomo la bilo bon et bien il faut aux joueurs oyo ba obeta balé ba na chance bo pesa ba joueur chance to mona Claude Leroy asalara ko satire mo ya ba loko oui que ba loko wana ba la na satire mo ya bien mais malgré mboka na biso za na mo ba comédie mo boye yango salara ke et mema mo ba fight wana. Merci. Bayandi ya bosolo na politique citoyen to yeka koko bakoswana ba imboka ba o balingaka foot pambate Léopard azali bongo na mboka Égypte skapi azak akei bongo na compétition ya CAN. Souhait ya peuple congolais nyonso ezali que coupe wana e ya awa na Kinshasa to yamba ba joueur souhait yango wana ezali ya peuple congolais pas possible. Naza idea papa mbote mbote maman
Koki koyebisa biso otrouvaki ndenge nini sélection ya coach Florent Ibenge par rapport ya Cannes 2019. Bon, sélection ya Cannes 2019 au coach Florent Ibenge asalaki ngai nakotala match on atalaki liboso ya préparation ya Kenya. Total la joueur pour na kombo te. Mais total la joueur na temps de jeu na ye. Net erreur liboso nga atalaki mingi place na mona ki erreur poste liboso na mona ki erreur ezam panzi ya 11. Yannick Bolas. Bolas aza pensa donc a répondre à penalty na ndenga salaki liboso. Alors, eza poste au côté ya Ibenge, eza place au côté ya Ibenge na minute o ayeba. Qualité oyo Bolas aza nango. Na Cannes et permettre déjà te. Ayeba ka déjà ni na ko sala pour la place wana. Bon, à part ça wana natalaki lisusu côté défense. Isama lisusu. Aza sous na temps de jeter. Donc il faut mais Isama là parmi les meilleurs joueurs. Mais oui, Aza parmi les meilleurs joueurs parce que Isama bêta mais actuellement na sélection ya Cannes oyo na ndenge nataki match wana ya Kenya. Performance a vraiment permettre te. Est-ce que na ndenge otalaki match wana to na moins de chances, to na peu de chances, bien to na chance belé et remporter Cannes. Bon. Nakoba to za moins de chances. Nakoba peu de chances mais moins de chances. Nakoba peu chance ya opesa chance nini ko pesa qualification maman ya victoire ya to ni na équipe nini sélectionné ezali yango nde pesa kanté nakoba to za na moins de chances. Moins de chances pourquoi? Parce que bachaki bisobi. Là bachaki bisobi na monto chepe égalisation. Après égalisation to soki pe penalty. Et ça déjà ceux qui te tchaki yango te ngato soit victoire. Et ça déjà moins de chances. Mais Ibenga me kolandela surtout ba poste na beti c'était 2 na 11 wana. Ameka vraiment kolandela ngo po eza la poste eko pesa so même faillite na sélection na e. Matoni mingi papa yo chance nini ozopesa na ba Léopard na Cannes 2019 nde bakei ko beta. Chance nini okopesa bango mot d'encouragement nini okopesa na ba Léopard. Merci beaucoup na kanisi bango bakei po na mboka eloko liboso naza d'abord congolais. Na sepeli makasi déjà na qualification oyo et puis biso to se retrouver parmi l'équipe oyo bazo se retrouver en Égypte. Mais pour ngai question ngai liboso ezalaki mais kabongo jeune kabongo na joueur oyo nani joueur o batiki ya Mazembe wana jeune wana muleka bake eza makambo ya mboka mboka ngo na yebite sikoyo pona nini bango ti sikoyo bakoki kolukela bango solution te. Solution nini au problème oyo ya nini pona nini problème ya visa koki kozala problème bango bazoke pona ko défendre mboka poto otala ba makambo nga na mona na netinga pona nga personnellement bolingi azoko expirer nga vraiment eloko moko te omona pona nga bolingi sengla kazonga déjà bazwaka bongo bachaye na bisika wana ya bolingi wana. Et puis deuxième chose Isama za muto actuellement aza en forme te atali susu Yannick Bolasi aza en forme te ba joueur oyo bakokai ko remplacer bango bazali o bakokai ko tia bango wana po basala musala ndenge oyo zali poso totali net deuxième match to obeta na Égypte Mohamed Salah aza en forme nazomona likolo wana nazomona ndenge zali même ata Marcelon Cicéron na problème oyo aza na wana oyo ya likolo wana na yebite ndenge kozalela ozomona biso toza na besoin tour oyo coupe ezonga awa na Congo mais ba joueur oyo sélection na ya Ibenge loko andet keno air moko boye bazoko jouer na ba 10% na bango non ngai est-ce que pona nini papa motuna monsieur zali boyo lobi ete sélection ya Ibenge yo ozomona ngo ndeti tokozwa coupe o te to gagner ba match te yo lingaki batie ba joueur nini na place ya papa oyo bazwi ba uti ngai nazosenga na Constant Omari nazosenga na ye apezaka na makambo oyoyo bango bayebaka nani oyo joueur nini aza na actualité mutu oyo nga na amona bon oyo azoko marquer babito omona actuellement ezaka bongo na tako wana ozomona kabongo pona nini bango bakokai kotika ye bakotika ye pona problème nini non ndenge za wana il faut basalaka pe ba sélection oyo ezo plaire ba congolais biso tozalaka derrière na bango soki tomoni makambo malamu
soki tomoni ba joueur biso mo toyebi ke actuellement baza na temps basala musala malamu po eza te ke no toza na TV tootala TV toyebi déjà oyo aosala eloko moko te eza bien te na mukuse oyo nakokai koloba yango wana matondi mingi papa toyebi bon koko bakosola kaka na bayimboka ya likambo etali bongo bobeti ya Léopard kuna na mboka Egypte na CAN 2019 papa toyeba ndenge nini yo oza komibongisa pona ko soutenir Léopard awa na Kinshasa mamba beta kwa na Egypte kasi ba pe na posa ya soutien na biso yo mibongisi ndenge nini pona match o ya Léopard na part na yo soutien yo pesa ba Léopard boza ka part na mote congolais sont na minute à mobiliser toza mobiliser si ma Léopard na biso parce que ndenge ba ke kuna suye na biso ya ke bazwa coupe baya nango alors na moni congolais mobimba conscience ezala na se toyeba ko soutenir ba Léopard na biso na minute. Merci beaucoup papa Lobiete soutien kaka to soutenir ba Léopard pas mati to ko remporter coupe papa yo za sûr que Léopard na sélection ya ibenge na capacité ya ba joueur coupe wana kozonga awa na RDC. Oui, naza sûr que coupe wana kozonga ibenge aza le seul entraîneur oyo apesi biso posa ya sport lelo soki tokomi kolata Varese ya Léopard eza grâce na ibenge sélection oyo ya sali wana eza compétent biso tozoko soutenir yango c'est pour la première fois que Léopard lelo alata Varese le plus cher ya CAN chef de l'état ateba moyens ibenge pe aza déterminé alobi cette fois-ci akolinga te que peuple congolais afinga ye sélection o asali wana biso ba congolais nyonso toza derrière ye eza te que na kati équipe mutu nyonso azalaka Jonker non biso pe toza na Jonker na biso ba mosusu ba ye wana baza ba professionnel ba betaka jamais akoki kozwa moto ya fandaka na ban aya ko betisa ye sélection ya za sali wana ya za entraîneur biso toza ko soutenir ye toza ko pesa ye ba chance kaka ke coupe ezonga na mboka na biso totika ba biloba oba ye ndenge asali wana azosala pona intérêt ya moko te azosala pona intérêt ya mutu nyonso chef de l'état tcheba moyen nyonso toyoki ba Varese ba lati wana c'est pour la première fois ba lata maison Nike alors topesa kaka ibenge chance ke coupe wana ezonga na mboka na biso topesi bonne chance vraiment akende liboso ma congolais nyonso apesi bongo bonne chance na ba Léopard pe biso boso na politique se souhaiter bonne chance na ba Léopard pamba to dans besoin était coupe wana eya biso moko pe to likia ete coupe wana ekoya ba match déjà samedi contre Ghana to gagner yango to gagner déjà match wana match contre Égypte to gagner ba match nyonso to gagner pamba te avec Léopard fimu donc to beta bango fimu na ndenge moko ya osakana te. Merci na bino nyonso bana ki biso partout dans le monde. Bino nyonso bana ki biso merci. Na Rublin Bamba oza ki bongo na sima. Ya caméra merci na Fali Matoko, merci na Trésor Kalafai. Merci beaucoup na notre papa Sango Mokonzi. Otayi bongo kozela et bientôt la bongo kozonga awa na RDC. Merci beaucoup na bino nyonso bana biso partout dans le monde. Bo continuer ko s'abonner na page na biso bo solo na politique officielle pour te pesa toujours ba information na bo solo penza.